Première réunion, il y a conseil des ministres, il y a gouvernement Sama Lukonde et Sademil Lelo sous leadership, il y a président de la République Oyazalaki wana na réunion yango réunion ezalaki mingi ya prise de contact pe kopesa orientation nini ekotambola na gouvernement Oyazali ya Union sacrée pour la nation boyeba que 3 ans de servitude pénale, paix amende, il y a $90,000 de sentence au Ekoyi Likolo, il y a ministre honoraire, il y a EPST, Willy Bakonga, suite il y a blanchiment illicite. Boyeba lisusu que le les journée nationale et enseignement enseignant na République démocratique du Congo azalaka considéré le lenge nini bokolanda yango na kati ya édition ya mokona lelo o bonesana kolanda kan benyos o mesana ko informer bino toujours d'une manière très professionnel. Mbote Kinshasa, mbote partout dans le monde puisque les gens ont biso. Merci la fidélité et confiance pour passer la campagne sur Infomakabino toujours d'une manière très professionnelle. Édition le bandit Tikato Fongolango. La première réunion à conseil de ministres et à gouvernement Sama Lukonde Oyezalaki organisé mon colonel na leadership et président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Oyezalaki présent et mon Oyezalaki réunion à prise de contact et par orientation. Ya ndenge na ndenge epesamaki pour que mboka ekende liboso. Bon na ba détail et le na Nathan Siata. De la République Félix 72 heures après investiture, il y a gouvernement, il y a union sacrée de la nation. Mokolalelo vendredi, première réunion à conseil des ministres et Salemaki, présidé na yemoko chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Réunion oyo ezalaki essentiellement consacrée na présentation ya ba nouveaux membres du gouvernement, na président de la République, pe lisusu discours na orientation. Na allocution na ya ouverture, président de la République a rappelé ba grand défi oyo ezali kozela gouvernement oyo notamment amélioration ya situation sociale paix ya restauration ya kimia na ba province ya est ya République démocratique du Congo alobaki na bango bozali na obligation ya kopesa ba résultat ya malonga ndenge alansaki na bango na ouverture ya discours na ye. Pour na première rencontre oyo présentielle ba ministre nyonso au total 57 membres du gouvernement na kati na bango 15 basi bazalaki présent. Rencontre oyo ya mokolo ya lelo et ko restaurer pratique ya ba réunion hebdomadaire ya gouvernement autour ya président de la République oyo ezalaka suspendu depuis octobre 2020. Compte tenu ya ba contexte particulier ya pandémie ya COVID-19, ba réunion ya conseil des ministres et banda ko se tenir à distance topé à présentiel. Kinshasa et l'équipe partout. Tobisaki bino ngone bande de ministre honoraire et enseignement primaire, secondaire et technique Willy Bakonga azali condamné na 3 ans de prison peine na amende ya $90,000. Bon na ba détail na image pe commentaire oyo. Suite à infraction et interaction de transfert illicite, ministre honoraire et EPST Willy Bakonga azali condamné à 3 ans de servitude pénale principale. Yeba ko sentence yango ekoya kilobi eleki jeudi 29 avril simako sambisaye na cour. Oyo a ordonné arrestation immédiate na ye pe amona na ye oyo azali condamné na 6 mois de prison ferme pour la complicité. Cour et retenir confiscation en somme ya $14,000 plus $30,000 au bakutaki na yango nde infraction esaliki akangama concernant blanchissement pe transfert illicite ya ba fonds. 3 ans de servitude pénale plus $90,000 ya amende ekoué na charge ya Willy Bakonga pe 6 mois ya servitude pénale na $45,000 na charge ya mwana na ye. Selon la source judiciaire, ancien ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, à cause de sous jugé Nicolas Alikoya pour un dossier de détournement à fonds alloué la gratuité enseignement de base na RDC. Kasi na ngambo ya défense ba regretter comment la justice y a 2 poids 2 mesures pe basengi implication en chef de l'État pour la kosala ko justice et zala équitable bango ba bengi yango ba problème politique o zali ko peser sur client na bango bazali ko senga état des droits et zala rétabli dossier oyo ezali à suivre Kinshasa et l'équipe partout.
Donc la esi ya mboka na biso wapi moko ya ba grand chef rebelle andimi kotika rébellion pe a signé accord ya paix mokolo ya lelo na ba soldat o bazali kuna na Grand Kivu. Bona na ba détail elongo na Nathan Siata. Chef rebelle Muniolo Lombao alias Ndarumanga o ya milice Raila Mutomboki à se rendre Yemoko avec 40 membres na Yemokoka. Ba remetaki 24 armes lourdes pe léger li sous ba munitions na service de sécurité congolais. Cérémonie ya présentation na bango na gouverneur ya Sud Kivu Teongwa Bije et salimaki mokolo ya lobi jeudi 29 avril 2021 na gouvernorat ya province où ezali situé na commune Ibanda na ville ya Bukavu. Chef rebelle oyo na ba élément na ye babanda coopérer na ba territoire ya Walungu, Kabare, pe Chabunda en général, lisusu na partie oyo bazali ko benga triangle de la mort en particulier. A justifier décision na ye ya kotika mandoki pe kondima kokota na ligne oyo mokonzi ya mboka asengi na bango ya kosigner ba accord de paix na souci ya ko rallier processus ya pacification ya Est ya République démocratique du Congo. Désormais ex-seigneur de guerre oyo a sollicité auprès de l'autorité provinciale sécurité ya ba élément na ye nyonso oyo ba déposer ba armes. Na clôture ya cérémonie yango ya présentation acte d'engagement moko ezalaki signé entre ba responsable ya armée, ba autorité provinciale pe na ye moko chef rebelle oyo. Attestation moko ya mobilisation ezalaki remise na chaque élément oyo a déposaki munduki na ye. Na kondimela Benjamin Kalumire, coordonnateur provincial ya commission d'appui au processus de désarmement, démobilisation et réintégration, et sengeli ko rappeler que na mois de mai 2020 plusieurs autres éléments ya Mai Moulangane bango pe bayaki ko se rendre na ba service ya sécurité na province ya Sud Kivu. Na bongo bazali ko rappeler pe ko senga na ba groupe rebelle nyonso o etikali balanda lokolo ya bandeko oyo po période oyo tozali ezali période ya mabe, alors que mokonzi ya mboka azali ko promettre que tango ako répliquer pona ko silisa insécurité na Est et kozala sans pitié. Na bongo bazali ko rappeler na ba groupe wana nyonso boya kotika ba arme pe bo signer ba accord de paix oyo pe ya réintégration po bozonga ba citoyen congolais pe bo salela mboka na bino na voie normale. Kinshasa et l'équipe partout. Totikali toujours na SMBO Karabiso après près d'une semaine ya sitting au bande ko salama na ba élève liboso ya mairie ya Beni lelo oyo ba élève wana masala ki dispersé et pas la police bona na ba détail na ton siata azongi lususu ba élément ya la police nationale congolaise oyo bazali na ville ya Beni na province ya Nord Kivu ba interpellé plus de 60 bana topé ba élèves au bazagi en sitting depuis plusieurs jours na mairie ya Beni mokolo ya lobi jeudi 29 avril 2021. Ba fait oyo et se déroulé tango groupe mususu ya bana oyo ba utaki na Oisha chef lieu ya territoire ya Beni ba komaki na ville pona koya ko soutenir ba ndeko na bango pe ko renforcer sitting oyo na mairie pona ko exiger arrivée ya chef de l'état na région na bango. Ba élément ya la police après ba ko disperser bato nyonso pe masse populaire oyo bana ko accompagner bana oyo na ko beta ba bombe à gaz lacrymogène pona ko disperser bango. Interpellation et salemaki pe au moins 60 ya bandeko na biso na kati na bango 14 filles pour le moment. Bazali na na prison pour enfants na commune ya Bungulu ndenge Muindo Nixon représentant ya ba élève na micro ya presse locale Atali Saki. Monsieur le maire oyo azali ko sala intérim ya ville ya Beni azali ko affirmer na entretien moko ezali ki accordé na presse locale que ba élève oyo bakozala na bango libéré après quelques heures oyo ekolanda. Tozali kolanda de près bazali auditionné na ba service compétente après bakozala na bango libéré ndenge Muindo bakwanama modeste a indikaki. Kasi sengeli koyeba ke mokolo ya lobi mokonzi ya mboka par rapport ya appel ya bana ya Beni a réagisaki pe asengaki na bango batika sitting oyo na mairie pe bazonga na bandako na bango batika kozala exposé na ba intempérie pe bazongela école po azali koluka ba solution efficace po na ba problème na bango ya STP e kozala trouver na tamoko elongo bani pe kimia solo ekozonga kuna. Kinshasa et l'équipe partout.
Toujours dans le cadre de découvrir le ministre et le gouvernement Sama Lukonde Lelo, Tosai Libino portrait à François Robota, ministre et développement rural na kati ya gouvernement Sama Lukonde. Bonjour détail. Nouveau locataire et ministère et développement rural François Robota azali titulaire et licence na gestion des institutions de santé et en droit. Azala député en 2006, réélu en 2011, kasi a échoué qui na élection en 2018. Il a travaillé dans le domaine de l'agriculture, transport de biens et François Robota Azala, directeur administratif de l'institution de la santé, notamment dans l'Émirat Penga, Nord Kivu, dans l'hôpital ya Panzi, na Bukavu. Yé a coordonné l'activité et assistance ya ba déplacé na Goma pe ba pigme na Ituri ti aya kozonga la politique na 2006 pe akoma eli national ya Uvira. Beba que situation ya mabe ya Uvira natal na ye nde etindaka ye akota na politique yambo aderaka na parti politique ya BCBG kino akota na mouvement social ya renouveau wapi azali cofondateur elongona Pierre Lumbi oyo atikaka bango na 2015 kasi François Robota atikalaki fidèle na ba couleur politique na ye. Ye ayaki kokoma secrétaire général ya parti pe na même moment président et regroupement politique Alliance des démocrates pour le renouveau et le progrès ADRP na Mukuse. Tout que François Musumbuko Robota azali moko ya batu oyo baderaki na vision en chef de l'État ya union sacrée de la nation ruta première RPE alakaki ko accompagner vision pe chef de l'État na quinquennat na yepo à réussir. Le ruta le 12 avril dernier, François Robota azali nommé ministre d'État, ministre en charge du développement rural. Biso to souhaité bango kaka bon vent pe nyonso ya malamu pour que RDC ait évolué pe kende liboso. Kinshasa et l'équipe partout. Beltesco, Monsunyaba Congolais, a Tchelibino sur le marché. Lame de rasoir Nelson Platinum Triple X, Zosalamosa Kitoko, Zoaide, na élément. Beltesco, Monsunyamboka, aye, lisusu, kaka ndenge amesana kosunga cette fois-ci, aye avec Nelson Platinum Triple X, lame de rasoir oyo atien à disposition ya ba Congolais. Na misala ya ndenge na ndenge eza na minu ya kosakana teta kaka bazali ko benga yango triple X, c'est-à-dire avec l'homme de rasoir oyo okoki kokata suki mutu mobimba osilisina bakwa pe o arranger mutu mandefu sans problème. L'homme de rasoir oyo Nelson Platinum Triple X ezali kitoko bondi milanga kasi sango ya kitoko makasi oyo pesi sai na mitema ezali ke bakwa faire nyonso boyoka bien au sombi kaka 10 farde ya lampe de rasoir oyo Nelson Platinum Triple X ozana droit ya ndaku oyo lokola salon de coiffure moderne bakoya kotikela yo bango moko na ndaku sadi benga kaka na numéro oyo 081 85 00501 okozwa superviseur ya Beltesco oyo akozwa contact na yo pe akoya kotikela yo ndako oyo lokola salon epai na yo na ndako okofuta ata eloko te esili wana te yoka lisusu soki ozali pe na besoin bapesa yo mesa oyo ozali komona pe miroir pona okataka suki na yo kitoko na elengi nyonso tunanga nini somba kaka 5 farde ya lampe de rasoir oyo Nelson ya Beltesco Platinum Triple X oza mobimba bakoya kotikala yo mesa oyo na ndaku pe miroir oyo yona basalo ya minene oyo tomonaka na baville différence ekozala lisusu te. Beltesco alobi peke bacoiffeur nyonso à chaque fois bakobanda koutiliser lampe de rasoir oyo Nelson Platinum Triple X bakobanda koenregistrer bango pe na fin du mois bakozwa mwa eloko na cadre ya récompense po bazali bacoiffeur ya Beltesco. Kinshasa et l'équipe partout. KMB News, première chaîne d'actualité en continu Kasnaingala
awa tozosalela bino mosala kitoko wapi bozwa ba extrait ya ba émission oyo ezali déjà en ligne na KNB News chaîne na biso kasi kobosana kosabone te. ndeko na ngai toni mwaba amutu ya bwanya amutu ya mayele nasengi na eloko ye moko alobaki ke non aye konettoye na fichier ya makambo etali ya enseignement akota mpe likambo ya baenseignant baenseignant fo bafutama na ndenge moko ya malamu okozwa badepute bakofuta bango bambongo ebele mais mosa bakosala eza mosa moko ntango mosu ya malongo akuta eza te qui sont pour qui sont contre mais likambo oyo bo baza badepute bakenda na assemblée nationale bakenda nana tinda bango ezali peuple mais aucun député oyo a proposé ta loi pour na intérêt ya baenseignant osomona baproposé ta intérêt mo te ya baenseignant osomona baproposé ngo te tala sikoyo salaire ya enseignant oyo azopesa mwana vraiment bongo malamu bozofute salaire ta mosusu moins est-ce que kozwa courage wana lisusu énergie ya kotangisa ta mosusu a ti na z non akotangisa ndenge a ti na ta mosusu na c atiki bino mosusu abe na bino nini alors fois dans les supports bosomba texte boye bosala boye eza malamu te mais lelo soki enseignant azofutama malamu okomona akopesa cours comme il faut akoboma nzoto akopesa bandana a ti na z lelo nasengi gouvernement asama lokonde barépondre nanu na besoin ya baenseignant bazobeta secteur wana kara mingi likambo wana biso nazosepela nango te soki lelo oyo oza député oza ministre oza pdg oza dg à cause ya ki à cause ya enseignant wana oyo atangisi yo mais mpona nini lelo enseignant bazolinga opesa valeur te na kati ya mboka na biso eloko wana vraiment nga nazosepela nango te mpe nasengi na kati ya l'état congolais arésoudre na problème ya baenseignant amatisa bango na osalaire ya nani mpo bato bakosala eloko te na kati ya mboka bakozwa basalaire tala meke ozomona mais enseignant oyo azopesa bana bongo aopesa bango intelligence tala ndenge azofutama salaire na ye médiocre azoyeba ta ndenge ya kolesa famille na ye te sikoloko na oti na enseignant sani apesa esu cours malamu te bokopesa leo faute na enseignant de enseignant azopesa cours malamu te mais il n'est pas bien motivé soko so enseignant azala motivé po asa nini abanda soko kopesa cours malamu tokela ngambo ya mwana mboka wi bakongo azalaki azali condamné aza ministre honoraire ya EPST le to le bapi makambo enseignement bakize na blanchissement ya mbongo kasi makambo musu epeza na nikolo na ye eza likamba d'autonomie ya mbongo esali bongo alloué na gratuité enseignement analyse no ezanini maboko na ngai ya pembe nga naza l'état te na mpe justice te oke nakoki kokata likambo ya bakonga te nga na ye te justice eza mosala nango ozomona mokambo mosusu nayebisa kaka na bike mboka nyonso etambolaka soki état de droit eza na kati ya mboka RDC makambo ya nyamu elekaki ebele nyamu na ta ya Mobutu nyamu ezalaki ya Désiré nyamu ya le fils Joseph Kabila nyamu kodetourne bato ande konyokola obiki bato ebele banyokola Mobutu na koyiba bato banyokola Muze na koyiba bato bayi konyokola esu Kabila awa Kabila nommé bango ba ministre awa bango bakende esi koyiba kodetourne biloko mosu elata leo Kabila kaka tikela ta ye mais en vrai dire yo oza ministre loko bandeko na ngai Équateur wana batia bokombele baministre awa bapesa bango mosolo ebele basani kuna na kati ya Équateur na kati ya secteur na bango basani eloko te ozomona yango wana keno eloko ezangaki Kabila na régime na ezali kaka état de droit Kabila so akazalaka na état de droit na kati ya régime na ye mais mboko engai eke liboso meta siko Félix tamoye alobaki na kati ya campagne eke notonga na ye makambo ya banti-corruption ifesila détournement ifesila osali mabe état de droit ekangi yo mokongo mosusu nayebisaka okende na Botswana awa ntango okita na aéroport babika tolérance zéro mboka nyonso mpo évoluer esengaka état de droit il faut ezala appliqué wana sikoyo mboka oke liboso lelo ntango to balikambo ya ndeko bakonga
attendre qu'on a Équateur cassé mabe ce bakangi toko belo côté attendre qu'on a Équateur de qu'on a mon so cassé mabe l'état colandela attendre so pe na se mabe l'état colandela mabe nyezali. Deuxième question est bafan balobi pourquoi bastar na biso otomona baza pe bavie pourquoi on s'accroche à Kanabangote? En fait, le problème c'est quoi? Orgueilleux. Le problème c'est quoi? Orgueilleux, voilà pourquoi. Oui, ils ont ma bête, c'est qu'on orgueilleux. Ils ont ma bête, ils ont opinion, parce que l'orgueil, il a un caractère, d'abord interne et puis comme extérieur. Pour que tu orgueilleux, il faut vendre, il faut étudier, juger à moutou encore, définir ça, orgueil à moutou, quand on a langage, ou soit peut-être na vue à libosoté, c'est toute une vie. Il faut vendre la moutou pour comprendre que moutou a zalakabou ou soit a zalakabou. C'est pas mal, moutou a ses opinions sur moi. Mais sur Bayaya et Belé, moi je pense, j'avais dit ça récemment, Bayaya et Belé te soulagana bango, Bagan et Belé te soulaka. Et Belé peut va fongler l'anga ba porte, et Belé peut va kanger l'anga ba porte, comme je l'ai toujours dit. Mais ce qui va être mon anga mingi na ba grand c'est parce que na linga raté, ba grand ba pesa nga force. Voilà. J'aime pas ba grand ba pesa nga force. Pourquoi? Tu vois, au moins ceux qui papa na you, Aza par exemple un ministre. Aboyo tanga zio ya chomba mona cabinet nae mukulu papa okufa ba doit comprendre que zagiso papa nde achaki au place wana na absence ya papa parce que papa ko couvrir yo mais so papa zate tu vas comprendre que té oyo sans papa nae a osale le côté voilà pourquoi na chuté voilà pourquoi j'aime d'abord travailler moi-même na mi pesa non force ngamoko comme ça na o na kuzala na niveau o na kuzala nango ndi papa ko zonga ebisinga changai vanda na kiti oyo atanga na zate o ko défendre nga c'est bon, ça en fait bon nangina poser une question moko même la Bible ça verset mon ebe oté na bon verset mon la Bible loba na devinant que les forts soutiennent les faibles oh yebi des elo nangina loba ouais malheureusement moi je suis pas faible. Tu es fort. Ouais, je suis fort parce que je travaille déjà. Bon, ok. Yo moko bandai ko obi keno, il faut yo moko zanu makasi na yo et puis bakoya ko apporter un plus. Siko lelo le biki si ambanza lemba. To so mona partout na ba TikTok, partout na ba réseaux sociaux ni. Alors na moment où il y a pas moyen banda monde nzonding. Bien sûr, le problème c'est que nzonding y en a bisio. Mon biki si ambanza lemba que je suis. C'est s'accrocher, c'est autre chose. Le problème c'est quoi? Il faut faire des choses tant et sengi au salango. Dans cette publicité à toilette, cette publicité à Pongi, na mon papa, mon vieux, Modero, Totokani, tout ça moi spot moi qui est publicité à toilette où ils allaient rater pour une première fois. Bah c'est où c'est publicité. Donc voilà pour une première fois. Donc on l'a fait. À ça grand, le monde en Zonzi, on l'a fait parce que tant et sengi tout ça là tu vois. Aujourd'hui, je ne peux pas aller dans le monde de Nzonzing seulement pour que mon angaï. Je dois être là si une histoire ou encore un scénario demande que ngaï n'a à la place. J'irai sans problème. Mais je ne peux pas aller quand on a quelque tourner. Comme une place morobo, rôle n'a eu zati. Place autre chose zati, mais bah créer le cas, place photo tchaka mobi qui sale ou bah créer le gobo. Et puis ça détruit tout. lelo tolobeli comportement ya mibali oyo soki akuti mwasi na ye na mobali mosusu akobotola ye biloko nyonso asombela ye mpe akobengana ye bolanda ndenge population kinoise ereagisaki na micro ya Hervé Zaka. Chaque relation amoureuse etambolaka na baprincipe na rythme nango selon les deux partenaires pe babitide na bango soki pe na bayike bolingo s'exprimaka na kopesa mwasi mbongo bamisusu basexprimaka na nzela basorti bamisusu pe bapréféraka maloba kasi mibali mosusu bapréféraka koexprime bolingo na bango epa mwasi na nzela ya bakado mpe basurprise kasi atako bafleur nyonso wana eza na bafille oyo bazalaka jamais fidèle na Kinshasa mpe ailleurs yango motuna etunani estce ezali normal ke mobali abotola mwasi biloko soki akangi ye na mobali mosusu. Bon, epekisami mwasi azala na mibali mibale mwasi soki aza mwasi ya mutu aza mwasi ya mutu moko wana soki mwasi eke kotambola kindumba na bamobali mosusu
babotolaka ye biloko ke kosala makambo na ye na baoyo alingi atika sikoyo oyo atikala à l'aise. Nde raison pour laquelle tolobelaka yango te mwasi ata na bible elobami mwasi akozala na mibali mibale te, azalaka na mobali moko. Raison wana ifale kobotola biloko kolungula ye kutoka ekosala makambo na ye yo mpe mobali otikala à l'aise. Bon, eza nango mabe te parce que nga ntango napesi yo confiance et que yo abusé tala kaka donc nga mpe fona zwa oyo eza ya ngai mpo ezala bien namonaka yo na ye me na biloko oyo asombeli yo eke namonaka yo na ye namonaka na babiloko na nga oyo bonga asombelaki yo esala pasi quand même eza lokola aganye ngai. Très difficile que na pesa conseil pour ani na koba c'est un peu difficile parce que na mona ezo dépendre na mobali quoi parce qu'il y a d'autres personnes pe ako sala na ye akopesa ba cadeau bien sûr que va tricher ako sundola na ye. Il y a d'autres oya monique ye pour na étant pour na se sentir soulagé hein par rapport à la réalité à mon pas moi si azomona ke malamu abotolala. Donc je vois que ça dépend na mutu ndeka je peux dire ça. Batika ya mabe na vie tosunganaka soki osombe mninga mo sandal donc portez-moi un plus na vie na ye tosungana na vie même si so ovandi osombele mo kabelo kote okende wana il faut raisonner yo te jeune na zaki ne wana zaki boete jeune na akomo raisonner o makasi même so kokutana na nzela osalelo pe ya koleka okoyo bete lisolo boye asungi ope eza teke na vie so tokabwani ata na ndenge mwa mabe toluka tosenga na bapardon mpo toyebi esika tookende te mpo ngani ya boye so tokabwani na muntu fo donc tokoma lokwa baami okozala na mwa difficile mo boye okepa na ye naza na problème mo boye asungi ope ata na mbongo tata na conseil ezala bien eza teka so tokabwani tokomi lokwa baennemi mo boye na nzela oyo atali koto eza bien te bosiko so oke na biro moko tika ye mto osala wana fi ye mto oyamba osandeni olela lokwa biso basi na kangelo penda kanda ya ela bien te okuti mwasi na mobali bolimbisana kaka soki eza nzela na ya koni tika ya kende. Bon, en tout cas, les Cambouillons Rambanda, Moutou, tout ça, vivre dans chérie, Rosa, d'accord, Teke, Akutana, Bambanda, Maramou, ça va toujours passer. Mais, moi, je ne sais pas si je vais dire trop. En tout cas, moi, c'est déjà un engagement à quelqu'un qui veut partager. En tout cas, je suis sérieux, puis ça va bien. Puisque, au cas où tu appelles à Joe Moboaza, ma casse, ma coffee, à Betty, tu as des fonds Moboya, ma bé à signer Pekumba. Donc, ming responsabilité, on a tiré la Mobasi, bâti un peu sérieux, puisque actuellement, Basi, bana bambrement trop na mutu ya ba 2 mibali 3 mibali ainsi de suite. esengeli koyebaka infidélité eza punissable na culture congolaise surtout na ngambo ya mwasi kasi na bolingo 2 personnes soki balingani nyonso ezali permis kasi ezodépendre na baprincipe ya moko mpe mosusu ezali important te komanifeste méchanceté na motu oyo bozalaka na ye soki bokabwani atako okuti ye na mabe na bongo okoki na yo koboya ye mpo okuti ye na mobali mosusu kasi ezali important te ozwa biloko nyonso opesaka ye sous prétexte ke okangi ye na mobali mosusu tika ye ezala makala moto na motu na ye moko akoyeba baconséquence ekokorge mieux que conseil Kinshasa eleki partout. Édition KNB News à Mokolale comme na suka mnazaki na senga ko présenter les bilango. Merci l'équipe technique et rédactionnelle et ça qui mosala kitoko na sima caméra tozaki na Hervé Zaka régie et c'est mama qui na Timothée KNB kasi réalisation et si mama qui na Nathan Siata toujours la coordination il y a le lion de la communication du numéro qui ndingala nyoto kuta nikolezali koya kasi na kobosa na te kopesa bino merci mingi balandi ya KNB News na Kinshasa pe partout dans le monde ngarabino tokutani nikolezali koya kasi lobi bokutana na Nathan Siata pour la présentation. Réalité ya bana kino